Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. Hugues la coiffe Ikoté. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée c'est pour nous. Kassi Yembe, Gertrude de bronze. L'idée c'est pour nous. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazana motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fipisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody à Wally. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai bien service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est le calamité, j'ai bien service et j'ai comme un service là-bas. Là, bien à moi, hein. Pour y aller habitude, Samy a yébi que j'ai bien service et ça n'a rien. Mais puis, vous allez prendre et comme à Paris. Awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. Jibe service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça moko na jibe service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en force de la police. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambot. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raf Ngindo.
Congo Promo. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est déjà l'heure de notre émission PC la Plus Plus avec Mathieu Bonché. Aujourd'hui, Mathieu Bonché, je suis avec les animateurs de Fabrigas parce que Balobaki, actualité, c'est dominé avec Maestro. Est-ce que c'est un solo? Parce que micro ya PC la Plus Plus, toko beta tour chez animateur tout. Toye banani bako sala musala bien, banani bako sala te. On est ici à Tchangou précisément Grand Liboulou chez PDG Bakta Batomina. Je salue notre patron Bakta Batomina et pourquoi pas Papa Frank. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Oba Otala Bisso de partout. Je suis avec Seda Yamado et pourquoi pas Phrase. Babi Mikolo to bina lokolo ba jeune oyo ba osala musana bango bien na cadre ya tout to beta na biso tout to sola pe na bango to yeba eloko ni ko kendete est-ce que disque yango réellement ba ko yoka yango ezo sala bien to ndenge nini yango neka tokaki appel ya Serge Manzambi Dokolo l'étoile puissant et pourquoi pas Héritier Mvouama arche congolaise Bazer Luyundula tous les staff ya émission PC la Plus Plus na Luanda c'est d'ailleurs Madoye et pourquoi pas Phrase to solana na animateur oyo ba osala musala bien so osala musala bien toroya parce que Mathieu Bonché je suis là pour des jeunes. Ça va Phrase? Très kitoko Mathieu Bonché. Ils ont l'air bien. Très kitoko. Ah, je suis avec les capitaines de l'animation hein? Au supérieur de l'animation africaine. Africaine, et là sous congolaise c'est congolaise. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup et non signalé na batu lui c'est ya c'est d'ailleurs Mado veut dire moi la mobile à boire ya Mado o e kanga monde entier yé tozana yé na mopanzi na nga to ana mutabaka la biso tolo tolo veut dire à rappeler biso et pourquoi pas les lokolo générique on a rolinga ba memi biso ba koto kuna mais to solana mkena seda ça va? Ouais, ça va tranquille. Yo mon arada on bana maestro les maîtres toujours dans les bons. Kirsis on a déjà album en groupe mais carton en n'engafo. Mais est-ce que tu as entendu bien album en groupe mais on dirait yo pochake lo te. Te nga na mtaba show donc nga na mtaba show. Ba générique ezana na boiragi donc na monera oyemba yebira ba mission de fuba yemba te manga na showman na pesera batu mamba obina batu babina bina. Et là on est au sala c'est d'ailleurs Mado kika moko mais ils aussi mba toujours stratégie wana eza nini ozoboka eloko moko des fois c'est ça travail une énergie nzambe ndinga sala mambune quoi donc travail une énergie nzambe na qui respect à boulot donc c'est ça comme on était bateau bazala ben poli na musalo balala kala biso tema toza ben poli te to envia peut-être que toza ben poli toza la rati le lonager des fois c'est donc ça travail nanzambe ndinga sama mbona Sixende yebwe makampé te yebiti mambo rozanga te mambo wana utolo bela ngote yangote ndo batu bazela nde musala batu bazela ba wa keno seda obinisa public obinisa monde entier onde marambo ba bien matériel les amamba parler à kati ngasko na lito sepelisa na batu tout ba otala biso monde entier au rappeler bango et loko le pesa c'est da valeur o komisa yo peke to luka yo parce que yo mona na pe rare et cri oyo et kotisa yo na ben lelo yo batu pe ba Bill Clinton batu tout ba ndima yo c'est pesa na toutes les belles nana Clara Bo a vida otala ona ngola e ba fan na otu ah ya Mado wana ngabe ngoli pasa ndombolo Mado Mado lelelele Mado lelelele Yamado lelelele eh Yamado tala bakwise tala genou Yamado tala mopende Yamado wo lele bayaya ba eh Yamado mama Yamado wo malela Yamado bayaya balela Yamado boloke yo oh Mado motema pasi mingi ye mwasi ngai nalingi boyanga na makasi nakozonga mboka na boyi tokutana madolelele yo na mobali na yo toke bloke ya madolelele ya madoyo mama ya mado moninde koma. Voilà, merci beaucoup et balobi ba jeune so ba osala musala bien ce qu'on inspiration ya Mado on est belé pe ba te seda ya Mado o s'inspirer imana nini
n'inspirera na ba sœur na biso n'inspira mingi na nature o nzamba kelela basi Afrique quoi basi Afrique nde bazalaka donc yamado en fait na komisara moi si yamado tala moleta la tibia banini donc misa créaka na oazo mona quoi donc ngana zara mingi nde côté wana surtout ba mère tellement ba onde ba botara biso ya moni na créaka mingi côté na ba monto oyoka ba matete ya kotala ba soki mama boyaka côté ngamela papa donc za bilo mo boy nakendara mingi panzi wana. Voilà, merci beaucoup. Relation na yo Seda na ba animateur mususu parce que belepe balobi que Seda le rôle azoboa ablo ezosi ma pembe na maestro Fabro akomi trop lolendo. Non, ngana roza lolendo te baba ndeko na ngai na roza lolendo te ba to sola to tchatchana na ba WhatsApp. Ba mo ba ebi to sola vrai ndeti mutu na ndeti nani ndeti masana mo komela ngai animateur avec Napso Binadam Fizé. Ah ouais. Fizé de guerre, c'est un ami. Baninia Komelanga de Sola, on a biso carré. Bamiso pe ba Komelanga pe na bosse ba kombo na bango dans nazana nga dale bo pa bato ba solisa nga bien. Mais ba o pe ba sala ndeska ke non. A le kate va zo finga ngai a pas solisi ngai ngasko nga linga bongo ti. Pour me dire que les gars fa boyo. Ezali banani o mona komelo de susu. O ba mona ke bazo boya no bango batu. J'étais ba mo ba miebi place bazali na rotanga ba kombo na te pona pesa bango gaz a pam ba na gaz te. Inti la tanga ba kombo na bango donc ba ba finga ramenga na sara boulot. Ndeve na tonto baba chile tena di titre loba na Seda yo loba ou de trote musala rara donc na sara musala. Voilà, merci beaucoup. Et Naibi que c'est Pelsi Bana Luanda tout balingara orchestre Yamaye so Fabrigas. Et merci à Major Tekaba Vitre et Frazier yo Seda yo. Merci na bana poto o nyoso bo soutenir émission oyo PC la plus na pesi bino bambote belé venanga Odilon Mampuya. Garçon très capable et merci beaucoup na batutu balinga biso. Mais so lelo stotanga na ta 3 animateurs au pe ba bimisi ba disque. Pour lelo c'est donc on a bina que master mon pas bosara trop. Otanga nesina. Lelo zanora bisot. Lelo on aura biso ba phrase bazawana ba 3 jours ba sabalo ba chiniance ngamo capo supérieur na zawana lisusu donc lelo zara biso donc lelo za biso quoi o ka pe disque ba masana yo ba mina bozala na bango na Villa Nova balongai ba bimisa d'album oui bimai déjà mais ngana ebite ngana bera ke no to bimisa nzama na biso le 2 juillet mais ndeska biso moto bimisa mais bango na été so ba bimisa ngana biga biso ba on était so ba poso ba bimisa ke linga koma eloko baba na batuke no bozela so ebimi komaka donc ya bango sko ekomate na yokate na ete ba bimisa to te to ba rapporta to neni na ebite donc na ebibuti plan B en ban yo yokangote na yoka kini na yokate makasi donc ngana nazara clair so na yokaki na ngana loba ngana zara clair ya Doudou Bessa ebi etida de pitch mbinza pala ebi Jonathan Bolingi super joga ebi ke no ngalo ba vérité venanga chiko verisi liswa aigle mo finu kwa zando ebi ke no Seda lo ba vérité so ebi maki na ngana loba so na yoka ke na ngana loba te mana yoka ke mwana lobeza te donc na yoka te na ebite bimate donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup à Sikoto Betano li solo pe à Christis album du groupe Oyo Lelo yo maestro pesa qui chance na bino pour na yo skozo mon évolution ya album neni Kirsis 2 fois te na nenga muketo moni ba album ba mise Simba Kala et Simba Makala série ya balakelele ya corona biso tsone quoi lelo sko ezama et sonda pesa ki ban album en plus Simba moni ba tunso ba lo moni so za pesi na droite on prend ton à gauche à bomber le coffre à droite donc ça m'a membre zarabongo donc mais maestro PC qui pendant na cœur ouvert yo mo moni mambo PC senti pendant non nzemba bina filet carton 10 match carton Materazzi oh Thierry Migler tout ba embi na Kirsis carton dégâts ngamo capo super ton na boaki yo momoni mambo sali mikolo bato babina maboko likolo to eli bango sous le colo donc ba rouler gara toujours so ya pena danse na yo obimisi cri o pesa pena danse tenga na pesa ra danse na tengama na pesa ra danse na tengama na pesa ra danse na tengama donc depuis na pesa danse na tengama ti lelo donc maestro moment créer ba biloko na Voilà, merci beaucoup. Bah, au balinga émission aux animateurs, aux talents. Je suis là en tant que charge de la jeunesse congolaise parce qu'il faut te payer ça tant la génération d'Abisso. Bah, autant bah réunir Abisso tout ça la raté. Mais les la génération d'Abisso, bah maestro, bah déplique, bah Ibrator, je dis tous ces belés. Bah Robino Mundibu et bah Gino Caporech.
Tobosani Kouté, les Bogards, Héritier Watanabe, partout. Les Lozatour, il y a animateur, il y a Villanova, mais le Bipé Tourza, Bino et Phrasologie, ça va? Très kitoko, Mathieu Bonché, moi je suis les maîtres de la musique africaine. S'entendez? Très kitoko. En trois, nga lingi mato banana na lokolo pour bato poto nyos ba otala yo o sepelisa bango tout masa na sope mo ya jogo otala biso et sepelisa ye. Lokolo ra. Lokolo to banana na lokolo. Bandana boya ba chérie na koma ko bomba mbongo. Soki na yoki mwa mposa na kenda kakuna na paka juma. Paka juma ba petite bele kitoko batonda tendresse basala kakuna. Siko baloba phrase ko boka te yemba nde yemba. Bolingo lokola ebute ya sulare na mesa. Soki otomboli na mesa etikaka zero. Elobi okosi loko toboka okotika la zero. Logo la papi le roi, logo famille la souka. Logo lo papa na Jesse, papa na Brian. Logo lo Kevin Sumbula Siko na oye bisabango. Bazobeta miziki kasi misu na Fabro. Bazobeta miziki kasi misu na Villanova. Mange yo yo yo, mangez le yo yo. Allez mangez le yo yo yo. Je le mange. Carotte tensia, maman Salina Salone. Mangez le yo 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 yo. Logolo ya ya, logolo. Logolo. Voilà, Mathieu Bonché na biso. Ah maman hey. Logolo Jani mange logolo. Ya ya ya. Logolo ya mwindu. Nebike Luanda etala yo message no koyebisa na bandeko nyonso bayamba ki disque na bino bien o lelo esali disque na biso. Merci na les maîtres de la musique africaine. Papa pesa ki mpafuka bana basali musala. Ezaka lengole ki boki lokolo ki nzema bina filo ki ya 10 match makambe pesi. Na minto les maîtres de la musique africaine ada ko sepela. Parce que fongole les bana mutema bana basali musala kitoko. Merci na batu bamba ki disque na biso. Maintenant nécessité ba continuer koyoka. Ba soutien na bango ko sala biso toujours bien. Ba conseil na bango phrasologie et album na biso et bimaki déjà donc ba consommer vraiment ba liango vraiment tina suka. Voilà, merci beaucoup. On a appelé merci à tous les joueurs Angeli au basala la fierté parce que c'est dans moi na changu. La vidéo pesi bango merci et c'est dans bandeko nyonso batala ki yebisa bango message ni ozana ngo souci ni ozala ngo lelo pe pona animation ya Congo. Souci na la pour l'animation Congo ezaki non baya ba bosser dire to combattre. To combattre pena to combat pour battre belé ba maso ba vendre mon na ba malo baraki no ba Nigérien. Ba Nigérien ba sala son neni no ba nan ba Sud-Africain son neni ba lo barana te. Animation eza ba koto. So tali ba Arafat bana ba idéologie vena so ba Bill Clinton, ba John Mombafu, ba vena so be kokota. So tali ba Baby Philippe, so tali ba na ba se belé. Bazana idéologie toujours ya biso ba ya oregono to les garnaté vo finga ba ningo ba sa boulot bien yo bosser poto tombola makambo po moni depuis na boira ya mado tozaka na ndombolo yango moko tona ya ko boira ya mado to koma na ngode to koma na ndombolo na ya mado donc ba on peut oregono ba finga ba bunda ba baksa ta 3 mais quand même pe ba générique ba ninga po yo kaka Robino Mundi bopele lelo chanan boekangi te kanga kala na nenga Congo awa po kokangeza fo monde entier to bimsa zigida ay kangi monde entier kokangeza fo monde entier moni biso to abatu moni maestro aza mutu moko boya za localité maestro aza international bona batu to baebi aza international ya za localité ya mutu moko boya kututeke no so neni niti bande on a biso ba local ba boya ki plan kanga kino na nenga kine banini c'est bon mais photo bunda ne kaka to mati sapena jenenge zalaka parce que biso to bundara déjà bango so ba wala na ko finga biso to la na ko mata donc babunda souci nangeza kino babunda ba animateur ba créer ba biloko ska ba créer ba mélodie pour biso le tomo boira na kisika so kine na boira na ya madonna ne na boira ki tour za ndenge mokote tour na dribbler ba nuance so kine na tenga mande na boira na ya madonna na boira na tenga me ndenge mokote boloke la danse ya ndenge mokote à côté ko tumbata mbata place na betara batukuna na ba mikolo na beta bo bambata we bien oyebiti mais est-ce que brassard est là pas nani tokende pas koto kuna na yoki coach de l'animateur congolais koto kuna na yoki brassard est là pas nanga so brassard on jusque les a pas nani te ngana supérieur omoni ve na Bill Clinton ya lora FIFA
tant apesi brassard pa ma papa animateur na ezalo rôle agena ya lora geno capitaine na Mazembe ya lora apesi brassard na Mazembe ngana lora capitaine ya Barça vous en prendre de ça ba niveau par niveau ya ba niveau par niveau moni les lois animation yebi quoi autant otala Léona Congo yo numéro 1 ah Léona Congo na yo to lo bien la Tony atebele ya bazalo ba kotelemela ngabona za capitaine bigintona pesa ngabrasaro yonatina pona binisa gamboka apo fobozali maître ngana za capitaine ya bani matere ngaina kobanga wona nilisusu wana Kongo Nzambe tabilo kwa boye sikuna oloba nini otatinde na orule na nuance dalule mo ebaluka nuance ebima yango moko secret na ngweza travail ba travailler ima pe baninga po chana no boye shomi ya ngwere musala ya osanganati babenga kombo mo boye le coach de animation bo so benga kombo na obenga vejuna nani vejuna obenga nani so benga kombo na vie koko to obenga nani to fina nga Bill Clinton yese ka coach amona bitendi shomi mtaningisi mboka papa te sera da coach amona bitendi Cédric totonga nani album oyo Robino itako bimisa shomi abwaka makasi te azani animateur pe coach te azani animateur ma amitia place on a demandé obike vie kalu du soki kombo no zo benga osilika parce que ba coach eza bango ba onde ba coach arabiso nzela animation to tamboleza makolo na bango yese ka coach amona bitendi ba lugele kombo motenga na capo to benga capitaine osati te na depuis ba pesa nga brassard ezwa sens mais kende pe pas Bercy obike ngam na pesa kende pe pas Bercy kona ki sens pena ki capitaine te na lobby bon yo pesa ngo obike nga na pesa ngo sens kende pe pas Bercy mututo ko tuni wana na ifso na wana capo na ndota mona car mi po mikolo classe ezongi bana bazongi nchiki bani na teleme côté mona so na fond bana batondelinge bele ya nchiki ba ochanga rabo osati pena que no brassard ezwa sens des fois tu mais la brassard wana kende pe pas Bercy te wana kala yeda yeza mutu mobo ye bande na kosela ngote ye bande na kosela on mara même ka sala pe musala makasi asala ne musala na maniance ya bien mais mikolo pe na yo ka eta bunda la muka à côté to na ba distraction ya kofinga rabatu ya bunga mambo belé on appelle ça conseil aux OPC eza conseil na OPC masala ngai Bercy mwana c'est quand mambo ezara travail kokota to na distraction te bunga surtout ba vie ba finga rabato basala déjà nzela te ya luka mwana botami ofinga koko na ye zwa neti mutu lokola Bill Clinton en prendre donc ba tout mo boye donc yeso ki soka loki yo kebe rozo parce que mambo to sala bango da basala ki yango ba viero ya kota na distraction ofinga ba vie ba n'importe quoi na ebike donc yango pe esala ki pe notre travail qui mais azongela travail azongela boulot longa na distraction aza déjà grand animateur abinisa déjà mboka abeta be basala minene toyoka toyebi azonga ndenga zalaka esa bien fort po mikolo na yoka eta limwe makasa zate azate fort mikolo azate makasi. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde au Batala Kibiso et merci à Papi Messi, l'homme de Lukapa, Ngala Rubenge Bongo. Merci à les boss Fantrier, merci beaucoup. Et je dis merci à les boss Gauthier Mia, Lunebo Sangalara, ya Papi Matala Tala, Matos et Vedibino tout. Merci beaucoup. Na Pesibino Bambo Tebele et na ebité et Torosuk ça na c'est dans mais to soit phrase Francisco message no golo bapena animateur oyo bazosa musala et puis ba opé ba manquer bat ouais bah faut faut bosser bah ben faut attendre bosser pour biso dozo attendre bosser tout le monde qui veut ba c'est pe la boy pour tout ça musala bah vraiment attendre bosser so ba bosser na bango bien boulot est bien pour boire ne surtout boire ba aventure tout ngana na boire na ba voix de tête ça technique nini yango so na ba voix de tête ça la raté hein tant muta ba boire na voix de tête Bandokia, je viens. Donc animateur oya na makambo wana te. Na des annoncé na ngame yo bwaka batu na lokolo. Lokolo wana et puis c'est da ba mote kasi batalwanda ba otala yo. Na bika na minicho venanga héritier Mvwama. Ye wana Mvwama. Très grand prêtre héritier Mvwama na congolaise na bosanité pistis mabaya mabayos. Yoza mutu na ngaya kati na bosanité lajo muzombo lajo Jancintadi na bosanité
batu nanga Luanda Malu Zulu venanga Pichubo la deboel kona bosa inte venanga kaski toneto moto pamba ba plata nzanza na kata congolaise on a donc caposé d'ailleurs na bosa nite JC Pharaon grand prêtre ya faux JC Pharaon grand prêtre ya faux donc caposé d'ailleurs Nabiki na balusa suma bela Luanda na kala mingi te toya. Voilà, merci beaucoup Frasiko yo to suk sa na biso émission interview à PC la plus na yemoro besata mo dembo te na ninga normal. Ouais ba mbote le pas vient na Pironzao. Gapote Claude Tembe ba vient na Bangolais évangéliste Salé Tembe hein ba président Lodo na Angola donc so ba retrouver ma phrase ba bedara Star Gigi phrase na Facebook numéro na plus 242 et plus 243 pardon 26 852. Dans le colo yo hein Mikolo penaba zoatan robina le colo. Voilà, merci beaucoup toi aussi ça na le colo et c'est Pelissa le véritable et l'unique Kodamboko le patron de l'imité Costa Couleur oya rotala biso merci na ba vie tout yangola balinga biso vie Jidoka Luyalu et merci na Papilele opérationnel balobi bientôt là Mathieu Bonche na kata Luanda non commet na ni salamate et merci na ba staff tout Dona Monica Paola Bakika bandeko tout balinga biso to mo batna lokolo c'est d'accord la coco distancia ya mama lokolo ya pembe lokolo ya ba changera de danza la teno kyoko sanga baboti garde bande na yo lokolo lokolo ya mama lokolo ya pembe nzambe baba na jezi lokolo ya mwindu lokolo Mathieu Bonche na biso lokolo ya choko bon to si est-ce que to prier gaga to prier Simba benda petamo nini loketo pete loketo pete loketo dala ye zoto pete santa ya salade yo toke nini muguna David lutete sala lokolo mona meka so mona te sala lokolo zolula te Christian saka numbi toke yo beta to koma kase oniva ewo toke ate bele yo bazolu ba kotela melanga bona za kapitene bigi tona pesa nga brasaro yo natina bona bini sanga mboka Fobozali metre ngana za kapitene yabani ma tere Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup, je dis merci à tout le monde. Au Batala Kibiso, je dis merci à la crème fraîche d'Atali Miracle depuis Paris. Merci à Kisano la Djogo Balobi, merci beaucoup. Naozo Salapona Biso. Tokutanara la prochaine. Merci beaucoup, bye.